ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino bande ko balandi longonya na tata mokonzi wa ekolo mwana mboka Félix Tshisekedi pambate tomoni ete penza molongo mobimba ezelaki yango penza ete mwana mboka lelo alapaki ndai baye ete biso nyonso toloba c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate tata mokonzi assassin enfin ndenge bino batamayele bolobaka lopoto apesi penza bokonzi nyonso na maboko ya mwana mboka kasi esengo eingelaki omi mitema ya ba combattant ya bato baike atako population congolaise ezali penza nesengo mingi te pona bomonaki ete bateki bokonzi ba bango pambate bango bavotaki massivement mwana mboka Martin Fayulu Madidi kasi tosala konini balobi ete na bandeko pe ya lopoto pe na baminoko ya bapaya misusu balobi c'est de l'ex bobakisa oyo etikali bandeko balandi pambate ezali bobele dorelex c'est de l'ex cela veut dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Toko sala kasi nini mobeko ezali pasi na motema kasi ezali mobeko. Yango wana tolobi longonia na mwana mboka ya UDPS lolenge azui. Kasi bande ko balandi. Ezali esengo. Tope pasi tope tometumoli libulu babiso. Pambate bande ko balandi. Ezali kamwa pe pasi na République démocratique du Congo yango na lobi émission na bino éveil patriotique éveil ya conscience o ezali penza to analyser biso na bino na bokebi boso maye mauti ko salama na République démocratique du Congo nano e salamate bande ko balandi na utaki ko yebisa bino na mikolo oyo mileki na bemission bangai na talisaki bino ete na lobi makambu oyo tozali komona ezali 58 ans après si je me trompe pas depuis 1961 totangi yango na babuku atako na kanisaki na nokomobota mate po ete papa langa na mama langa bayebaki te soki na kozala moto kasi bande ko balandi tozali kobanga na sima ya tata mokonzi ekolo ezali bongo mwana mboka Joseph Kabila gangster azali bongo mokonzi ya mapinga atako alongola kiti ya bokonzi kasi alongola ye mapinga te botali ate ezali na ye botali ate mokolo ya lelo lolenge nini gangster abimi akati mandefu maye mapembe atikali bongo kolokolo toyebi te modele oyo ya koteli sikoyo tata mokonzi alingi kolakisa nini po ete banyoso ye yasalaka bilembo bizali na tina kasi bande ko balandi ya kamwa ya pasi pe mawa mitema mabato mitutani babimisi bana na beteolo bazando ekangami boyebi ete Congolais lingaka pasi te ata ko tozali koloba ete tata mokonzi ekolo akoti na nzela ya nyamu kasi azali Congolais bato baleli bato babimi na nzela bato bamogangi bato bazongi na bandako ba oya bemotion bakoyela bemotion tango tata ya mokonzi ekolo mwana mboka Félix Tshilombo amokweyaki bandeko mwana mboka toki mwana mboka sengi mai mwana mboka lobi na kokili susu te pe na sima yango tomoni bepi bakati biso bandeko tomoni bamituka ya pilo ya minganga ekimi mbangu tomoni mama ya yambo ekolo Kongo apakati mbango likambo la motema libala lezali pasi bandeko alobi na koyiko tika oyanga molonga la koya boete pe bomoni ene longi botangi penza malamu ete mama ya yambo ekolo asepeli ata koko simba lisusu mama ya yambo oya bimite na kombo ya Olive nini ezali komolekela bango mama uta akotaki bobe na kanda akotaki ne sengote e bonga wana nde sepeli si bango te to pe na sima na bango bazali komotangisa biso makambo mosusu o makoyiko ya liboso oyo biso toyebi te kasi nakomi monaka makambo yango soki bobendi bilili nyonso botali bokomona ete secrétaire général ya UDPS azalaki ata konesengo te atalisi ata komino moye libanda te pe tango baninga bakosala ta hulu ye atomboli yango te kasi bandeko balandi nini mazali koleka na kati ya UDPS parti na biso oyo ekisali allié na parti ya FCC
nini ezali koleka na libota ya tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Tshilombo nini ezali penza koleka bandeko bangai ezali pasi pe mawa na République démocratique du Congo ya lelo oyo babengaki 24 présidents de la République ya bamboka bipai na bipai ba oto zaina bango elongo na baninga mususu kasi toyoki mawa pourquoi kaka na ekolo wa biso na lobata lolenge bato ya bapaya balobaka la melokota ya li français pona nini kaka na ekolo wa biso Congo ekobika na esengo yango mokolo nini bandeko toyoki mawa nano esalama te bakonzi bayei te bandeko balandi nini ezali koleka basepeli nde te bakonzi bayei te tomoni kaka tata mokonzi yo ekolo moko bisika oyo mona mboka Caméléon akendaki na tata mokonzi ekolo po ete basala compensation ya bango bayokana po ete abomisa moko wa biso tomoni bobele président ya Kenya ayei na contrat ya bango oyo tobengaka ya Nairobi bato ba Nairobi balongi kasi nyonso wana etikali tomoni bobele batata ba oyo bakiteli bakonzi ya mboka baye bobele basato nyonso etikali bobele ba ministre ya sport ba misusu kutu bakeye mosika kotinda basali ya Nzambe misusu pe bakeye bena kotinda bato ya se lokola na mboka la biso ya South Africa. Cela veut dire que la bakonzi wana nyonso basepeli te na bokonzi ezomi na Congo bayoki mabe bayoki mawa balobi tokoki koya kotalisa esengo babiso te na makambo ezali koleka na ekolo ya mabe soki bango moko bayimboka bazali komona yango mabe te kasi tika biso bapaya totalisa bango ete makambo mazali kosala mazali malamu te ezali lokola yo kufeli bandeko baye kobokela enveloppe kasi bilongi bya bango boye te balobi zanga mbongo mezala na bato kasi biso tomoni bokonzi ya tata bokonzi ya mwana mboka Félix Tshisekedi ezangi penza baninga pambate tolandi ete mwana mboka assassin gangster Shinarambo ye aboyaki penza bandeko nyonso baya kotia ye maboko aboyaki penza bandeko nyonso baya kosunga ye na maponami oyo alobaki akosala yango na lolenge na ye pe bomoni ete amemi maponami bobele la lolenge na ye bomoni ete asali nomination kaka na lolenge na ye bomoni ete makambo nyonso masalami kaka na lombango pamba te biso mokolo mwa lelo toyebaki kaka ete tata mokonzi ekolo Félix Tshilombo akoya bobele kolapa seleka kasi ya kamwa tomoni remise et reprise esalami kaka wana ya kamwa tomoni discours ya tata mokonzi ekolo oyo esengelaki asala yango na palais du peuple esalami kaka wana na palais de la nation ezali kotelesa biso nini ke makambo nyonso makoleka na lombango bokonzi waye pe kosalaka ya lombango to pe akovanda penza akobika akopema 5 waye to bazali kotelesa biso ete nyonso ekosala makaka na lombango ete eloko moko ekozala ya kopema te nini ezali kotelesa biso bilembo na seleka ya mokolo mwa lelo pamba te biso toyebaki ete lisukula tata mokonzi ekozala lelo te ekozala bongo na palais du peuple toyebaki ete remise et reprise ekozala mikolo mizali koya kasi tomoni esalami na lombango pe totangi lelongi ya gangster Shinarambo azali bobele koseka komwamweta maloba maye na elongi azali kolakisa sai azali kotangisa biso nini bandeko bangai po ete biso toyaka nde kotanga biso toyaka nde kotalisa bino oyo ebombami kasi na bato misusu wuta mikolo misato ya mboke tokoma lelo po ete mwana mboka alapa seleka tata mokonzi ekolo Félix Tshilombo bato balobaki boye ete totala ye lokola bino bolobaka na minoko bapaya balobaki to observer tata mokonzi ekolo pendant 100 jours. Cela veut dire bapesi ye 3 mois totala ye soki akozala kaka na nzoto kolongono kasi ekomi kobangisa biso po ete biso tobetaki tembe tolobi botika makambo oyo mais lelo tomoni bokwei ya tata mokonzi ekolo epesi biso mayele ya kobososola makambo bato balobaki na biso na kuku epesi biso mayele ya kososola maloba ya mwana mboka secrétaire de paix alobi boye na bankuku na biso tokendaka alobi mwana mboka gangster Joseph Kabila Kabange a coincé bango azali kotika bango te pe azali kosala bango chantage ya koloba ete babosana te ke yende apesi bango bokonzi
yango botali elongi ya secrétaire général ya IDPS ezali ata kola saite pamba te asi alobaki yango koloba ete pasi ezali na mitema na bango pamba te mwana mboka Joseph Kabila afungoli maboko te maboko moye ezali ya kokangama pamba te alobi na bango ete tokosala na bino mayenga na koloba bino bokoloba ndo yoki na baetando mosusu topela bamekili ya bapaya bazali kobenga ye président sous contrôle ya Joseph Kabila pamba te Joseph Kabila azali koloba na mongongo makasi ete yenda apesi ye bokonzi cela veut dire que ye esengeli ayoka ye malamu ok bango bayebaki ete lokola bapesani biloko nyonso lelo bapesi mwana mboka yenda bapesi ye buku ya mibeko oyo bomoni penza ya bonsomi ezali oyo bapesi ye paix justice travail eloko wana bomona yango ya pamba te ezali nde kopesa ye mboka cela veut dire ndenge azali wala azwi maloba kasi ya kamwa ye nanu azwi maloba te kasi tozali komona nini tozali kotala bolandanga la bokebi to analyser ensemble mwana mboka Joseph Kabila Kabange assassin de la République démocratique du Congo ye aloba na biso comprenez ma passion azali na bolingo ya mingi na ekolo wa ye Congo kasi Mobutu alobaka na biso comprenez mon émotion alobaka yango na tango oyo ba poignardiaki na Mokongo na tango oyo ba betaki lisasi déjà na Mokongo makila mazali kotangala motema pinzoli tango ayaki ba dépouillaki ye atikalaki lokola arbitre nde alobaki la pinzoli na miso comprenez mon émotion ezalaki de part na ye kasi mwana mboka président de la République Félix Tshilombo atelemi na sima ya bokwei bapesi mwa batonga azwi mwa nzoto makasi balongoli biloko balataki na nzoto oyo epesaki ye pasi esalaki ye lokola soki etufema toyebi te biloko yango nini ata kobalataka bantibal ya ye moko assassin ezalaki malamu kasi antibal ya mwana mboka etomboli ye mapeka kosambwisa ye bosamboli ya ndenge wana nzoto ebongwani lokola ya moto mosusu toyebi te bandeko balandi na bozongi boye alobi na biso lisusu comprenez mon émotion alléluia elingi kolakisa neni bandeko balandi pourquoi tango pasi eyei bato basambeli au nom de Jésus bimi merci na président atindelaki biso pasteur po ezalaki kaka important po au nom de Jésus ebimaki kasi na sima na yango alobi comprenez mon émotion nini ekoya na sima pamba te mwana mboka tata mokonzi ekola koyi kozana émotion te ya bokonzi boye po ete ayebaki yango utakalakala kazalaki bokonzi soki akeleki na Nairobi ayebaki ete akei na Nairobi akaboyi na Genève pozo bokonzi makambo nyonso atiaki maboko maye na mongoloto ayebaki ete akozala tata mokonzi banomaki ye na butu banome ye lisusu na butu ayebaki ete akozala mokonzi wa mboka kasi boni émotion eye émotion ya nini po ete abandaki yango na ebandeli te tolingaki toyoka yango malamu soki émotion wana ezalaki na ebandeli pona nini émotion eyekaka na sima ya bokwei ya bopesi ye batonga ya koreanime ye apesi panique na population pe na peuple waye pe na sima lobi comprenez mon émotion nini ekoya na sima ya émotion nini ekoya na sima ya émotion bandeko balandi totalisi bino Mobutu na émotion waye totalisi bino mwana mboka Félix Tshilombo l'émotion aye ekeibo émotion ya lolenge moko Mobutu alelaki na kopike crise ya kotelema pona komona ete azali kolongola bokonzi kasi émotion ya Félix ya komona na kokweya soni ya modele ya boye nanu esalama te pasi pema wa bandeko balandi tata mokonzi ekola azali kopesa lisikulu tata mokonzi akwei pona bato ya mayele bakoloba yango ezali attentat pona bato ya mayele sengeli to kanga bato nyonso wala bazali wana totuna bango nini basali na tata mokonzi ekolo pe tozali kokebisa bango na makasi po ete mwana mboka Félix azali congolais atako andimi nomination mais toko sepela kufa na ye ya briske boyete toko sepela te to bana kotangela ye mikolo ya kotangela toko sepela te na assassin de la République démocratique du Congo yango tozali koloba boye na mwana mboka président de la République pe bino nyonso bokozala pembe na ye boye bisaye asi azwi bokonzi a livré assassin de la République démocratique du Congo pour asala na kimia soki azali kaka pembeni na gangster chez Narambo atie vina ya danger atie vina ya danger etikala kosala mate na moteba na ye moko pela mabanzo na ya sepene eloko esalami te boni angolais ezali pembeni na biso boni Brazzaville ezali pembeni na biso boni Rwanda
boni boni Burundi, boni boni Tanzanie, boni boni bamboka wana ezali pembeni na biso awa bakosala miniti boni po ete bakoma po bazonga na bekolo ya bango na Angola kokatela makolo na Brazza azwi kaka komi awa Angola ba Burundi bato wana baso bayei te bandeko balandi bakonzi wana nyonso bayei te bandeko balandi na yango tozali kosenga la tata mokonzi ekolo peuple congolais basinye oyo tozo yango pamba te Nzombe alobala biso ete la nature ne vous enseigne même pas. Cela veut dire nature oyo enseigné biso lelo esengeli tozala na yango la mitu. Pe ezali elembo oyo tokoki excuse tokoki kobungisa yango te. Ezali elembo oyo mwana ya Kongo nyonso totambola la keba keba. Na yango na ekolo bala bandeko balandi. Bisika banso ezwami biso bisika biso tozali bino banso bozali kobenga nga bolobi nini eza na Kinshasa la reine Olga Lompinga la mokiteno Florence Matondo mido ba programmento angolano bondi ya botarde bon noite na ebisaki bino na Congo tipe sikoyo mopepe mozali ya kimia te mopepe mozali ya kimia te Joe Merlino Musoba la Suisse mopepe mozali ya kimia te Freddy Massisi na États-Unis d'Amérique Freddy Massini tozali na kimia te pourquoi azali kosala biloko wana eloko ni azali kosala a invoquer lobité na tango oyo te esala na sima ya mikolo na sima ya nzanga to peloko nini yango tolobi président de la république eloko oyo elekani tozwa yango la lisekité soki biso baye tozali sima na yo to bangi combien plus fort yo moko olobi émotion na malamu te olaka la nkema ofakombolo olaka la nkema ofakombolo olaka la nkema Félix ofakombolo tala population bagangi balobi na yo Félix papa alobaki peuple d'abord Félix papa alobaki peuple d'abord mwana mboka balusa miso tala bandeko balandi lelo penza tolingaki totalisa bino na bokebi nyonso oyo maleki lelo na République démocratique du Congo ezali penza makambo malamu te ezali makambo ya kopesa pasi makambo ya komanyola lisu mayele kasi lelo toyaki no tolobala mwa moke topesa na flash to analyser nanu bokonzi oyo ya tata mokonzi ekolo eske ezali kaka bokonzi penza ya malamu eske bandeli na yango ebandi malamu po ete tomoni makambo nyonso esalami na lombango yango toyeka koyebisa bino ete bandeko balandi bisika no zali bolongola nanu mwa ba mayele oyo koyi kozala ya mwa mabe kasi biso nyonso to pusa mayele mabiso lokola moto moko po to bikisa likama oyo to koyi kozwa yango na sima mikolo mizali koya tolingi pire eyate oyo tomoni lelo ekomela biso lobi te balobi ezali kaka bato na bolema nde bakoyi kosenza ezali na bango te kasi bino bato ya mayele boloba na biso ete l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache cela veut dire moto oyo azali penza na mwa mayele lokola ya nyoka amonaka makambo mosika pe abatami ndetala ezali bongo toli ya Océan de la presse congolaise na tata mokonzi ekolo Félix Chilombo matondo mingi na bino nyonso bandeko na awande tosukisi na biso émission tolobela mboka Kongo ya mokolo malelo bokolanda penza nyonso la bolai tokotela bino nyonso bolanda kasi tokolemba te na komanyola ka makambo oyo pamba te ezali bobele 100 jours nde bato bapesi biso pe mwana mboka secrétaire général ya UDPS aleli na mongongo makasi etalobi Kabila azali ko coincer bango bozo ba message oyo à la légèreté bino bato ya lopoto lolenge bolobaka a coincer bango alobi na bango ete ba yeba ete ye mtapese bango mokonzi seke ba diskitaki seke balobalaki nini wana tokoloba yango na mikolo mizali koya longonya na bino nyonso bato bosomba fidélité pona kolanda émission tolobela mboka Congo kasi bandeko balandi la koki penza ko sukisa boyete sans pour autant na pesa balandi minene ya émission tolobela mboka Congo mbote na yango la pesa penza mbote na la patronne Maman Chantal Ayao première dame de la ABC One mbote na maman nangai vraiment Angelos et Sandrani la mbote la Sylvie Benza mbote na maman nangai bokile le konde femme pekato la femme puissante maman Boyo mbote na yo Mireille na molonga no papa Godard mbote na yo Steve Zao vraiment tekanzamba pambola yo Germain Bafalanga président la biso na Zaire Yasika Lucien Bazaïba mbote
mbote lisusu ya koleka la chacha ke soki mobali ya mbinga mobali onanda kono ba peselo se tonda amo ingeta na bokila lokonde fam pekato kilame na lobi lisusu ingeta na Joe Merlino Musoba mon patron entre guillemets mbote na yo lisusu ya makasi a Freddy Massini président fondateur ya Union Sacrée na lobi bino nyoso bisika bozali Rita Mawete l'enfant propre na londonais Believe na fondation Believe Fariana mokonzi ya bakabelo merci na mama Chantal Fitina pe pourquoi Fosca Dikese le prince Mousseki Sylvie Mwamba Molonga na Giwa Nzambi Fortifort Inzembola Mboka Giwa Nzambe Blaise Serge Ndungu mbote mingi vraiment na kabuya l'homme puissant oya zalaki la sima ya caméra soki bo sepe na émission ya lelo bo pesa epenza merci l'homme est puissant Pambate il est puissant merci na Papa Dieu directeur de recherche stratégique merci na sango mokonzi pari ya bémission bangai pe père spirituel ya ABC pe merci na bino nyonso Congo au Congolais encore une fois président de la République revoir ma chère Pambate oye salami lelo ezali kamwa tika nzambe abatela yo na première dame bye. ABC One Television, le leader en actualité.